ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamaba Mana Modèle, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Ena Koma Kobanga, oh. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère ba benga ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant que biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko ebisa de kolangai o komi tumsama o na zika o na luka mutala mbelangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona bino pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya alami pela libala na yobilo que kokite mais ya yeza toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. OK yango. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zignon, Sobamisana Kolanda, Irène Masiandoki TV, identité à Bundesco, maman Bino la cabino, Kakaba, histoire vraie, pour essa la bino bavre makasi, Nabanda Kunabino, partout bozali nenge na lobaka, Nzamba Lola, apambola bino po na patience na fidélité na confiance, ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiandoki, esalaka vraiment bien makasi, yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout, ba o nanu basabona na site te bo s'abonner au site ya maman abino bandeko déjà bo s'abona bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te tosalaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie na ebisaka bino bamurena bamureze Jésus Christ revient bientôt mokili eza na makambo ebele ezalaka slogan ya mama Irène Masiandoki te slogan nanga ezalaka ebeteli ndezo boma bango bana jiba bébé pour ngande na za mama na tika maso na défaut na YouTube ndenge kaka na lobaka bango balekinga na kofinga nga na leki bango ne beteli po ngande Pro Max s'abonner liker vidéo partager kozala jamais déci tozo pesa merci na bande nyonso baso soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi ça leki mibali na mbongo ya Dorte Achille Kapesa respect na mama 22 mois so amebla 22 ndaku na verchach ezalaka yo la patronne Betty to bosanité ya Willy Mosheni le vrai code mondial bamurena bamureze tozo pesa ba bisou na Winnie mingi na kata France mobala bato Jessica bazui wapi Winnie mingi balobi umela vrai jomo roboye na ndenga mabeta ntoka Jessica asepelaka bamurena bamureze mama Irène Masiandoki ayaka boye na ela kabino masola solo a tobeta ko bergente ndeko abengi mama Irène apesi lisolo mama Irène beta lisolo na ngalelo mobali na comme évangéliste ayambi Yesu masi ya loko amokondi pe mobikisi mama Cornelia notadi la mwana telesi mwasi tata zwa kiti vanda grâce light cosmétique nde makambo bava chéri bwana posa ko bongisa teinture bobenga mama Cornelia azawa na pona bino logo na eza na bémission na biso ba desinaker yo bengo somba mafuta babi mafuta ya malonga na communauté tikalaka kepa ya Cornelia lotadi la tobosanité ko pesa mère boss ba bisou mama Sylvie Mwanzaka en direct de Kinshasa balobi restaurant Super Aubergne yo diaspora ke Kinshasa oleko na tese kokomi Kongo te mama Sylvie Mwanzaka umela bamurena bamureze
2016 mama bengi biso na kati ya Londres na mboka ya Beatrice Lokilo motema misi fils Lokilo couple tokos mama na Londres bamerani beta liso nanga lelo mobali nanga koma évangéliste na yeko beta liso na qualité ya témoignage mama irena landa ko banda kala nazalaki na ba problème na couple nanga ezaki sérieux mama Irene izaka na 2020 mobali nanga bande ko bima na mwana moko boye na 2020 mwana nanga zaki na âge ya 16 ans balingana na ba réseaux sociaux na Facebook bapa alinga mwana na 16 ans na Facebook basololaka na mwana na ti mobali ya kokende Kinshasa na 2020 tanga kendaka na 2020 mama Irene mobali azui mwana bato ya 16 ans bande kovanda ne na flat azui mwana wana mema eti na famille na bango mama Irene ba famille ya buzoba ezali bande kwa papa bamona penzaki mwana wana na 2020 azaka na 16 ans me bayamba ye mama Irene Masiandoki bayamba mwana wana papa koma kosala buzoba bimaka na mwana batu mwana ana baza baswahili mama na akufatika na âge ya 12 ans mutabokola eza koko na ye baza na famille ya pasi mama Irene papa koma ekotindela bakoko na ye mbongo akolia akome kokede bango makasi na famille mama Irene tant papa uta kongwa yaka na kangaka bafoto ya mwana wana tango na talika kilonga mwana wana mone kaza mwana mokie mwana mo kitoko très joli mama Irene pembe mwasi kitoko esalanga pasi na bingi mwana mwana bandi kotune ba question mwana nga bandi ko expliquer nga ndenge papa linga ye nde basolaka nde papa ki para famille na ba mère esala kinga ma parce que tozaki déjà na bana mikolo koleka mwana na papa ndo bme na Kinshasa mama Irene na sala papa ba problème na 2020 na bundisa ye na soignise libali kota ki vraiment pasi mama Irene tana ko ki Kinshasa na 2021 na loka ki mwana wana tokutana ki na mwana wana suka komi na âge ya 18 ans mama Irene akabela ki mwana $100 na bengisi iskanga na zai kovanda mukolo mwana ngwa yaka mama Irene kaka zokoma neva mobali nanga pe ekotala nga bakute na mwana bayebani parce que papa memaka mwana wana epana bango mama Irene ezalaki shock nevi wana asilaki mayele azotuna mwana oye kosala nini awa na yebisi aye kotala nga po na otune ba question bon parce que yebi na bi eza pasi na bino boyebi ke oncle na bino aza na bana na ndako mukolo ya bana o mama Irene à l'époque tant na beta sombela nga zaki na âge 53 ans mama Irene eza maswele ki na 2020 2021 mama Irene tant on ezaki mobulu na kati ya ndako nanga mama Irene na zuba photo na kangisi na mwana wana na kabeli mbongo na kende kotala tikoko na bango abokola ye azaki na paoma misu na ede bango na bakisi mama Irene tong na kangisi photo na mwana wana na tiango na stati nanga tango nazotiaka ka photo na stati nanga WhatsApp mutelibuso atalango ezaka mobali nanga mama Irene alobi lokoti neve na kenda bengabi nakekuta mwana na Loriane komba mwana ngezaki eza Loriane nakekuta Loriane et pas belle c'est kuna bayebani ndenge nini nazo comprendre te akanganga na ba message ya Loriane ana ba photo amenasanga na kanitaka ya tika nzoka ndenga ke kongo ba ke koluka ye na moni kutati ba photo mususu akenda ki tiepa ya koko ya ba Loriane pa mobali na pando kende tiepa ba famille ya mwana wana mukie famille ba yamba mobala mukolo bongo pona kozanga baza ba Swahili mama Irene mwana moko très joli pesa conseil na mibala poto baza mitema baza bandoki okomona tata ya 50 ans azolinga mwana ya 16 ans na TikTok mwana anaza âge moko na bana ni na ndako aza âge moko na baniesi na mibali boza mitema mabe mama Irene salanga pasi na ko comprendre que mwana ana papa zai kokosi po bazaki na bozuite mwana na betelanga masolo ebende papa lingai na Facebook ndenge papa soka ke kongazwa kaya vanda kane na flat papa sakana kana mwana wana mama Irene mibali baza mitema mabe na okapasi ya kobota na kanga ba photo na mwana banda ko ide mwana wana zo ba photo na tena ba TikTok na ba Facebook na ngai to vandi na mwana zo présenter na ma fille chérie na sala ba vidéo na tena ba statut mama Irene traumatiser mobali mona ba vidéo na koka ko tuna ngai te mama Irene na sisa vacances na nga na zonga poto banda na ya tant kaka na komi na ndako na kuti mobali azolanda bostra wana siri wana 2021 pe bostra zo
toka touti kobima na covid mama Irene mobala bongoli motema alongoli banzembo bafali banzembo nyonso mokili alingi koyoka yango suteti na voiture akomaka banzembo ya nzambe akomika kosambela mama Irene atuna ye aiot nde kaka monanga na bafoto na mwana na zonga nakuta mobala alingi baproblème takomi kosambela nga mpe nakipaka ete na tuna mpe ete mama Irene kaka ndenge amonaka bafoto nayoaka ko mamanga nakokende na église moko boye dimanche nakomi mama Irene akipaka vi na ete akoma kokende église moko epa na biso tovandaka awa na Londres nakotanga kote tovandaka te bato bakoyeba papa oyo akoma kokende église wana akoma kokende église azwi baactivité na église okomona mercredi oyo nakenda nga prière ere nyonso azokota boska mama Irene banda na tia bafoto wana na tuna mobali te kaka ndenge akoma kokende église bakoma koyoka boska mama Irene église wana azwi akomi kosala baactivité na église na ndenge aya kobongola motema mama Irene aboya miziki ya mokili akoma kosambela sikoyo ya solo mama Irene chose grave na 2024 awa na mois d'août batiaki maboko akomi évangéliste papa komi kote ya mama Irene yango leo na sepeli na benga na pesa lisolo mama Irene nga mobala bongola motema bateye pa pasteur te ateya makaka nde nakende okomisa mbanda camarade na Kinshasa mbanda na nga ya mwana mokie mama Irene sérieux ata onaki koluka mwana wana mama Irene papa yebaka mwana azalaka na 16 ans papa so aki Kinshasa azwaka mwana alalaka ne na flat basemiki nanga baza na bana mikolo koleka mwana wana bayambaka mwana wana babokilo nanga bayambaka mwana wana 16 ans mama Irene azalaka choqué makasi na famille mobali nayebisi bango boza mitema mabe koma mwana 16 ans papa zwa na ndako awa bozo semiki nanga binga na yebaka te kazalaka likangu na ye namonaka mwana nso bayena yaya atikalaka na voiture nzoka azalaka mwana mwana bata kitoko be papa yaya aza motema mabe mama ye baneve ne nyonso basekrétaire ya mwana wana atindelaka famille mwana wana mbongo koko na banga bokola bango iska mbongo kolizala te mbongo leutaka poto awa na Londres pe ya mobali nanga mama Irene ndeka na kanga ba photo ba video na plibiaka kozonga na ngande mobala koma kokota bostra midi akoti 18h akoti minuit akoti akomi kosambela mama Irene bandane ya tina obeta liso na vanisa papa te na tunaye kaka ndenga monaka ba photo ngana mwana wana tina Facebook ti lelo ba video yanga na mwana ezaka na Facebook nazo filmer tozolia ma fille chérie mwana betelanga liso makamnyos papa salaye na ndenga limere na zwa mwana ana moral alakisanga ba message papa komelaka ya buzoba mama Irene nayoka pasi na bi mobali onde na mone na kena ndako toza na bana age oyo akosala eloko te mama Irene ezalaki choc na ndenga koma okende église moko ana ville na biso abongola motema na ndenga azwa baactivité na église wana akomi koke kosambela sembela mama Irene bauti kotia maboko akomi évangéliste akomi koteya yango leo na sepe na beta liso na mama Irene talanga mobala bongola motema lela koma pena kosambela ya solo mama Irene nde na ya komona aya kovandisa ngai o mama ndalinga vandisa nga asola na ngai paske banda bongola motema na ye akendaka église nga nakende église na bango te nasambelaka na bango te ti akende église ne baactivité nyonso asala na église etala nga te ndeka makambo ane eleka na tuna ye te naloba na eloko te ye mpe aloba na ngai eloko te na ndenge abongola motema na ndenge batiaki ye maboko akomi évangéliste nde mokolo yango nakendaka église na bango paske ezalaki mokolo bande kobondela mpo na ye mpo akoma mosali na nzambe mokolo nakendaka église na bango ka yango wana mama Irene nde sikoyo avandisi ngai avandi oyebisa ngai awa na décembre awa po tokota 2025 omoni ngai nakomi mosali na nzambe nabongoli motema nzambe aza na ndenge abengelaka bato na ye nalingi kaka nayebisa yo ke ntango bandai koswanisa nga po ntango bandai koswanisa ye ezalaki mwana na bandai kodeklare na bamessage aokomaki yo kotika ngai te nga nayebi mibali te mobali boso nayebi na vi na nga eza yo wana bamessage oyo nakangaka yango na telefone wana bolingo na bango ezalaki fu donc fu makasi ayebisingo te obande koloba nga naza ndoki nabimi na mwana aza minere mwana wana aza mpe lokuta ntango nabimaka ni c'est vrai azalaka na 16 ans ntango nayebaka ye mais azalaka na ye deja ayebani mibali omoni bana kini deja ya ba 16 ans bongo eza deja bimai na mibali ya mikolo nakuta na ngai ndenge azali kokoma te azali kosala kaki bomwana mpo azalaki na age ya mokie ya mwana limbisanga nga mo mpe nasegenaka eloko nini nasala na bima na mwana oyo nga nakoki kobota mpo nazali na bana ya mikolo na ndako na temps wana yango nasenga bolimbisi banda nakoma mosali na nzambe na santaka naza na kipabilité neti nano nasenga yo bolimbisi te
Mathius nayebi si mpe nga binga aza na problème te nga mpe nazalaka na problème na yo te nakandiselako mpe mabe te ndenge kaka omonaka bafoto wana otonka namona bafoto wana yoka mabe moko na comprena te na be te nabongola motema parceke niveau na kushela na mwana wana te nzambe alimbisa ngai lope nakoma kosanti culpabilité na bima na ye na bamoyen nyonso mwana bato azalaka mwana mokie mingi eza kozanga moto esalisanga biloko abongo banda nazala mobali nanu kutu nasala mwasi ate ya mokolo makambo nasala mwana wana te yango nasengaka nzambe pardon alimbisanga me lokwa nao nasenga pardon te nangi leo nafunga motema nasenga pardon olimbisanga mama ere nayebisi nazala na problème na yo te kande nataka bafoto monaka wana yo monanga natuna yo te mais bino mibali bo changer lokolo yambi esumasi ya yambai na ndenge ya solo parce que loko sala non naza mwasi moko nazaka suna elengi na yo te mama irene loko loba yango mingi na bemission basi mingi basile elengi mama irene nayoka suposa mobali te banda na mona biloko wana mobali nanga azobima na mwana 16 ans mama irene natala mwana nga na koyi kobota ata mobali asimbi nga nayoka suposa mobali te mama irene ti lelo nde nakomi kosenga nzambe asalanga grâce lokola asenga pardon azongisanga posa na po tovanda lokola bongo motema koma évangéliste moto abongola motema sanke bateya ye mama irene nde kana kenda kongo natiaka bafoto wana mama irene yebisa basi nyonso o bakolanda lisolo oyo mibali misusu baosala mabe kovandisaka totunake boswanaka nga naswanisaka ye avant nakende Congo ntango nake nase bavideo na bafoto na fille wana ntango nazongaka natunaka ye su te naswanisaka ye te natikaka ye me nazwaka badecision ya makasi chance ntango nazonga ye nakuti akomi kosambela nde nakitaka mwa mokie yango mibali boteyama mama yeloya mobali nanga ata asali betise elobelangeli otemaki tokoma osambela ata bimi natunaka ye te yango yebisa mibali bochanger boluka vraiment pour changer basi mingi bana ba blessure interne bazotambolaka nango epesi pasi epesi mandeko na biso za Londres partager lisolo abomba mbule beli pona koyebisa bino ke mobali ni lelo comme évangéliste comme ote ya bato mate ya kangama ngeza ka bosala ke kobo te alapa ekobo parce que ye aza conscient ka salongo na mwana 16 ans mineur o ananda kwa zaki na bana ya mikolo epilo kelekelanga famille ne bayambaka mwana 16 ans mama yatilo na mituna ka famille wana baza banyama to baza bato ezala na limbisa mobile metilo na na contact na famille wana te parce que trop c'est trop mama Irene eza pasi eza mawa partager lisolo mama Irene s'abonner na Irene Masendoki TV ba mama bazo pesa masolo batata boya pe ko pesa masolo to beta biso to beta masolo solo tozo beta bergite to c'est la cap proverbe 19:20 posongo na ngana suite ya vie babi papa bongola motema leona longa comme évangéliste bate sa malamu e pa pasteur moko te abonga motema na likambo ekomela bimana mwana 16 ans moi si akomisa mbanda mwana 16 ans camarade na Kinshasa basala ba vidéo balia ba mela atiango tina ba Facebook atiango tina ba statut mobala mona ngo chimie ye mo akima pa isu masia bongola motema lelo penza basali grâce akoma pe ko sambela ya solo akoma vraiment évangéliste atika musique ya mokili atika masanga koma kote ya bato ayamba isu masia loka mokonzi pe mobikisi nzambe pana bandenga bengela bato tato babenga na ndenge kobo tokutani mbala sima soki mwana mutazongi te bisous bye bye. Yogurt oyo ezosunga bato ebele mama Rosette Bikulu ayeli biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya avoka bambumu ezalaka na mondenge bakaka bamikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga po ezosukola makila oza na problème ya foie ya barein olingo bongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki oli etika ndambo soki poza na problème ya po bana o bamitungisaka problème ya po bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki pe opakola yango bandeko na
biso basalaka sport olingo fimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo pona kozwa yango numéro ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na numéro wana ekosala bien makasi yogurt